Bandeko balandi lolaka la mwasi mbote mingi na bino mbote bipai biso bozwami tango bolandaka lolaka la mwasi ekoki na lolaka ya mwasi ya lelo tokoloba kaka makambo etali enrôlement na kati ya émission yango ya lelo toyambi bongo moko ya ba mama ya MLC mama ya monani mama Doris Malongo. Mama Doris, mbote mingi, pe boye bolamu na kati ya lolaka la mwasi. Bote, mama journaliste, merci beaucoup na invitation na yo. Na sepeli mingi na ndenge osili koyambanga na kati ya musala na yo. Na pesi mbote, na ba téléspectateur na biso. Na pesi mbote na mokonzi ya biso Jean-Pierre Bemba Gombo. Na pesi mbote na secrétaire na biso mama Eve Bazaiba na pesi mbote na bayi MLC nyonso. Merci mama lelo tokoloba bongo makambo etali enrôlement mais ya mo vraiment ya kokota na bozindo ya lisoro na biso samoni na MLC. Na MLC tozali malamu tozali kotambola na oyo mibeko ezali pona mboka na biso. Na MLC tozali kolandela na ngonga oyo ndongo olobi ete tozali na ngonga ya enrôlement biso MLC tolongwe na ba bureau tolongwe na bisika oyo tovandaka pona kosala ba réunion tokiti na ba terrain pona ko sensibiliser batu pona koyebisa bango ete ngonga ebelemi tokita na bisika batie ba centre d'enrôlement po tozwa oyo ezali ba carte na biso nzambi ezali oyo leta na biso atie po toyeba kosalela yango nde tozali biso nyonso tuna ngonga oyo tozali na mosala okokenda koluka bato kuna okomona bato te biso nyonso tozali na terrain pona kosensibiliser. Merci mama nakanisi soki na mikosite ozali bongo mama ya Dynamique Bemba président. Dynamique Bemba président wana ekambami na nani? Mama mopanzi sango tika na yebisa yo ete Dynamique Bemba président ezali structure na kati ya MLC. Structure wana ezali créé pour na visibilité ya mokonzi na biso Jean-Pierre Bemba Gombo. Biso bilenge to sangana ki tozali yike vraiment na kati ya Dynamique Bemba président to kambami bongo na CN na biso coordonnateur national na biso Dieudonné Chimpamba. Bongo ngai nazali moko ya coordonnatrice oyo Nathalie Ngaliema Mobimba na Ngaliema kuna babengi nga lokola présidente communale ndenga nazali ko s'occuper na mopanzi ya Ngaliema. Merci mama, merci mama. Tokomi bongo na tango ya enrôlement na kanisi yo ko sala ki devoir civique na yo iyo ndeko mopanzi sango mama Deo Mama Deo grâce tikana bakisa grâce na sima parce que ko yamba ngai na moni yango déjà grâce oyo osili ko pesa pona ngai mokonzi ya biso Jean-Pierre Bemba Gombo tango balansaki mbela pona kozwa ba carte na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na niveau ya mbandaka mokonzi ya biso tomonaki le 4 janvier akitaki na telo a na Gombe pona kozwa carte na ye tango mokonzi na biso azwi biso ba mama pe to telemi
tovandaki lisusu te tolobi mokonzi ya biso alakisi deja nzela tolanda bango na sima oyo ezali ya solo maponomi eza kopointe deja à l'horizon tika totelema ndenge olobi ndeko mama Deyo ngai oyo nazali Doris Malongo na kitaki deja na esika na ngai ya kozwa carte nzambi biso pe tozali kokamba bato ebele soki biso tosali bongo bato mingi pe bamoni ete biso pe toboite le pas mingi pe na sima na biso balandani pona kozwa o ezali carte d'enrôlement. Merci beaucoup mama nakanisi ezali malamu lokola pe aussi osalaki devoir civique na yo. Est-ce que okutanaki na mikakatano kuna po balobi mikakatano eza kuna na ba centre okende boye bato ebele il faut boma tango olekisa tango nyonso kaka kuna ba nini ba masini ya kosala musala wana eza ebele te ezozwa bato tango ebele ezolembisa bato. Est-ce que eza ya solo mama Deyo tika na yebisa yo ete ngai nazalaki tango nakendaki kosenrole nazalaki ngai moko te nazalaki na bayi MLC oyo bakompanyaki ngai mpona kokende kozwa carte bango bayebisaki ngai babi mama mokolo oyo kokende biso tokokende na yo elongo po ete biso pe tozwa oyo ezali carte kolandisa na ndenge bakonzi ya mboka batie deja mpona biso mpona kozala vraiment na bosembu tango ngai nazwaki oyo ezali carte d'électeur na monaki ya mabete na komi na salaki moins de 20 minutes lokola nazalaki pe na mikanda na ngai akala na pesi mbala moko basalaki mbangu penza pe nazwaki oyo ezali carte na ngai eloko ezalaki penza oyo kenga pe na monaki yango malamu ezali ete ngulupa oyo ngai na yaki na bango mwayeba kota na ngai elongo ezalaki te nzambi bato mingi bazali kolwamuka na tongo pona koya kozwa ifo yo kokoma kotia kombo na yo na molongo ozela ti baninga bazwa bakarte ndengo wana nde malembe moko na moko azali kozwa oyo ezali carte. Merci mama Doris. Mama, est-ce que ndenge yo kende kosonrole na okene kosala enrôlement na yo na nani na tuluku ya bato elingi koloba ke ozali candidate to ozala kaka électrice mama Deyo soki tolandi vraiment na c'est ça qui a biso azali koboya toloba mais omoni tango toyaka na ba parti politique nde ezali ko former biso comment ko gérer o ezali ba bien public ya l'état toyaka na parti politique pona ko bindela moto te toyaka pona idéologie ya parti biso na MLC kuna bayambaka bato nyonso yo tangi kelasi na yo oye na domaine na yo bako former yo idéologie na biso ezali ko travailler pona ekolo ya biso omoni ko travailler pona oyo ezali kita ya ekolo na biso misala na biso nyonso etala na se ya drapeau na biso ko travailler pona baimboka idéologie na biso ya MLC ezali bongo ko sala mosala ndenge logo bani na oyo ezali constitution ya biso ndenge ezali kopesa ndingisa pona ba parti politique ndenge moko biso na MLC tozali kotambola na nzela yena yango koyana ngai na kati ya MLC na yaki pona kobina tende ko mama Deyo na yaki pona kosala kotia oyo ezali mayele na ngai na nzela ya MLC na sala mosala pona kobongisa oyo ezali ekolo ya biso hobi ma candidate na ngai moko posa na ngai ezali bongo ambition na ngai ezali bongo na lobela misala ezali ebele na mboka na biso na telema bongo o ezali ya mabe na mopanzi ya biso ya ngaliema na telema mpona koyebisaka bakonzi ya biso ke tala esika boye libulu ezali tala esika boye ndako ebukani tala esika boye bapont ezali foto bongisa tala esika boye érosion mama Deyo moko oyebi ete biso na ngaliema tobundanaka vraiment na ba érosion makasi soki olandi bambula ndenge ebetaki mikolo eleki biso na ngaliema nde tozwaki vraiment ba kufa ebele yango wana natali na moni ete c'est comme ici
bato oyo basali déjà na musala bazali kolobela vraiment pona ngalie matin na parlement na provincial po baloba pona ba problème obiso na ngalie matozali nango kasi yango ngai pe na moni lokola élection ezali pona moto nyonso o asesati capable ete bakoki kopona ye ngai pe na mitie na lobi elongo na bandeko elongo na ngulupa na ngao na kambaka balobi mama biso tokotia yo maboko yo sala bongo biso tokoki kopona yo. Merci mama toyoki yo mais mama bato ebele balobi bazokende kosala enrôlement wana kaka po bazwa bakarte bakovote na bango te mpona makambo misato ya liboso baza sur te na vérité ya urne oyo bakopona mokonzi mosusu bango mpe babimisi bakopona motu mosusu bango mpe babimisi motu mosusu wana bato nde balobi na proclamation komona bavotaki X mais na proclamation Y abimi bato bavotaki po balobelaka bango kuna na parlement banda bavota bango balobelaka bango te ebele balalaka na bango pongi baza kaka kosenrichir alors bango bamoni ntina ya kovote ezali te yo etant que politique olobi ndeko mama deyo tika naloba nano na likambo ya pongi bato ifo bayeba ete ngonga président azali président ya assemblée ngonga mosusu batata wana balalaka te parce que toyebi ete tomona ba image ngonga mosusu tango bazali kozela ete babanda mosala nde pongi ezui mwa bapapa tango balembi ngonga mosusu ezali neti na ete eloti yo komi na kelasi molakisi aye nanu te okoki kotia mwa mutu na se onimbi mwa muke ti ozelaka molakisi tozwa pongi na bango te c'est comme ici bazali kosala musala te baye bazali kosala musala bazali ba misusu pe bazali kosala musala te yango na mbala oyo ondimi ke ba musu bazo sala pe ba musu balala kana bango pongi. Oui c'est vrai ba misusu bazali kosala ba misusu bazali kosala te yango mbala oyo tomoni déjà c'est ni abimiseli biso déjà calendrier meilleure façon ya kozwa bato wana oyo balala ka pongi kotia bango nanu mopanzi ba continuer na pongi na bango kozwa bato oyo bazali na makasi ya ko travailler ba kota na masolo na koyebisa pe ba ndeko oyo bazali koloba ete bango bamoni bazwa kaka ba carte pona bazwa kaka na ba carte po servir bango na ba makambo misusu ezali malamu soki mokete il faut bayeba droit na bango tango bakei kozwa carte bayeba pe jour ya élection il faut bakenda ko voter soki bayei te ekosala mabe makasi ekosala vraiment calcul ekosala malamu soki mokete kasi na yango to koki koloba nini soki bato mamoni ete depuis to bandi ba élection oyo tozali na quatrième tour ya kosala élection na mboka na biso tozwi élection ya malumalu ezali ndenge moko te na oyo ya nanga e yango imulunda e ya nanga plutôt oya malu to imulunda après to komi na nanga sika tozali na kadima bayeba ete depuis to bandaki élection tozalaki bo na président kaka moko président moko président Kabila oyo asila kolongwa kasi bapesa nano chance mbala oyo tozali na président Félix Tshisekedi totali calendrier ndenge babimisi calendrier ezali na ba précision nyonso esi elakisi biso ete tokozwa carte le 24 tokosukisa le 23 babakisi mwa muke nzambi batu bakokite tomoni ete toko voter le 20 bato batia nano bapesa chance na kadima baloba teke bango ba traiter kadima ndenge bazalaki ko traiter ba élection eleki to pesa chance to ebi ete ba élection elekaki ya mabe ezalaki makasi
toyebi ba député misusu balalaki meme na cour constitutionnelle bandeko ndeko Daniel Safu bakumbaki bambetu na bango bakendaki na cour constitutionnelle mais toyebi ete mbalo oyo kadima yebi nyonso tu wana akoki kolinga teki likambo ya ndengo wana esalema lokola to changer président to changer pe président ya seni to pesa nano bango chance makambo ekozala malunga ezali mopepe ya sika ezali président mosusu nde azali ko organiser bien que azali président en place azali pe éligible pour na candidature to pesa e chance makambo ekozala ndenge mosusu. Merci Mama Doris, merci mingi Mama. Nakanisi mbalo na MLC ba candidat ba kozale belé puisque mobilisation bozo sala po bato bakende ko sonronler boina boina vedi bobongisi pe ba mama ebele mbala o pe ba bima ba sa pe misala toyo ka pe son ya ba mama. Mama deotika na yebisa yo ete mokonzi ya biso Jean-Pierre Bemba autaki ko créer ko saela biso o ezali Ligue des femmes. Ligue des femmes wana e kambami na mama Koimafuta et puis na vice-présidente na biso mama Denise Villa. Mama Denise Villa azali na côté ya mobilisation. Mama wana a travaillé makasi et puis a travaillé malonga oya pesi biso ba mama ebele makasi ete toyeba tozala kaka ba sima ya bato te toyeba ndenge nini biso moko pe tokoma un jour na bisika eye batu nyonso tu bazali kokoma o ezali kozwa ba responsabilité na kati ya mboka ya biso tomoni ete na parti na biso MLC tozali bongo na secrétaire na biso azali mwasi pona kolakisa ete na MLC secrétaire général na biso mama Eve Bazaiba azali mwasi pona kolakisa ete kuna na biso na MLC toyebi tozali basi na mibali tozali kotambola elongo makasi na yo moko nde mama bakozwa yo na volonté na yo moko bakopesa yo esika ete ozala candidate na yango biso ba mama mikolo ndenge na lobaki na debi tovandi lisusu na bandako te tovandi lisusu na ba bureau na biso te tokiti na ba terrain tozali bongo ba mama yike ebele penza soki nazalaki na ba image ya ba mama misusu ata ba mama yango okoyamba pe bango ba bilenge basi bao bakokisi nano ba 50 te bazali ebele na tangi neti mama ya biso Odia yepe na monaki ye na kokita na terrain po na ko s'enrôler tozui ba mama na biso ba mama Bemba mama na biso Caroline Bemba ba mama Mobunza bakiti na ba Équateur kuna bakiti na ba Sidu Bangi po na kokenda ko mobiliser ba électeur na bango ete bayeba kozwa ba carte biso ba mama vraiment tolalité tozali bongo il faut boyeba pete eleki ba échéance ebele ya élection oyo tozalaki na mokonzi ya biso Jean-Pierre Bemba Gombote mais na mbala oyo lokola na 2006 mokonzi ya biso Jean-Pierre Bemba azalaki ndenge moko pe na 2023 mokonzi ya biso Jean-Pierre Bemba azali na mabele ba mama tozali susu mobiliser de plus tozali vraiment wana pona ko kambama elongo na bandeko na biso mibali pona ko soit vraiment o ezali ba siège ebele na o etali députation nationale na députation provinciale na ba conseiller communaux kuna nyonso tout tozali ko se préparer. Donc préparation na bino eza vraiment ko tambola malamu tozela ke tokozwa résultat ya malamu na kati ya MLC tokozwa résultat ya malamu mama parce que biso toleki na école du parti au moni école du parti na MLC bazali ko bongola yo makanisi bazali ko lakisa yo ndenge nini oyeba ko mobiliser base oyeba ko kotisa oyo ezali oyo mokonzi ya biso na nini na programme na yazalaka oyo tobengaka statut de la liberté oyeba ko kotisa yango na kati ya population ayeba ki est Jean-Pierre Bemba eloko nini etindaki ye azwa mandoki eloko nini azali nango pona makanisi ya mboka na biso na ndenge azali
ko azali na kati ya union sacré azali ko sala mosala nini nyoso tu wana biso tozali ko kita na bisika oyo mituka ekomaka te tozwi neti babwadi tozwi neti na bamanenga kuna na se na baérosion tozali ko kita kuna mpona koyebisa bato na biso ete Jean-Pierre Bemba azali bongo na makanisi kitoko oyo akoki kotia na député na biso national akoki kotia yango pe na ba député na biso provincial po basala musala malamu pona kotombola o ezali mboka na biso RDC. Merci mama, mais na koloba likambo mususu mutuna mususu o ezali que pona nini seni azokende kotia tango ya maponami na tango ya mbula au moins tozana 2 saisons non, saison sèche na saison de pluie parce que ndenge tozomona na kati ya mboka na biso banzela mususu surtout na intérieur pona ko accéder ezali passe bon mbula soki ebeti makasi mukolo wana bato oyo bazaneti ya ba 3e âge kwa kende tia koma na bisika wana onzela eza mabe na ndenge mbula eza mwa passe pona nini bako tia kango na tango elanga te. En tout cas mama Deo na bandi ete seni ezali vraiment indépendant omoni yende ayebi ndenge nini ya programme pona kozwa kosala maponomi biso tozali wana kaka pona kozela oyo seni abongisi pona biso bien que période wana ezali période ya mbula ya koyeba ndenge nini ya kosala vraiment ete moto nyonso tu azwaki carte ya ye ayeba kosanrole poto yebi ete siko ayeba kokende ko voter oyo ezali président de la République député provincial député national na ba conseiller communaux moyen to teni est vraiment rigueur ezalité bien que atie yango na période ya mbula toyebi pete na elanga pe bambula surprise pe ezamaka soki pe atiaki na elanga elingaki pe ezala mabete to banzi ete ezali vraiment akomaki déjà coincé ngonga ezalaki lisusu te talaki akei komema pe seni akei komema date ya élection kokende ko voter ezati le 20 ou le 25 ezali Noël pour na biso ba catholique ezala fête monene moment na ezala moment vraiment ya ko se préparer comment ko fêter na libota mais akei ko tia kuna nyonso tout kaka pona ko luka ete 2023 elekate tozwa maponomi. Merci mama MLC mama bozo bongama ndenge nini pona kozela mabono tozali kobongama normalement ndenge yo lobaki olobi bato mingi bazali vraiment ya kolemba na sens que bazali na déception bavotaki mokonzi boye po abima mokonzi wana abimite bato mingi bazali koloba phrase wana ya solo biso siko tolobi nini tozali ko kita na bisika oyo rekile bisika oyo bato bakomi na déception aigu to kei ko yebisa bango ete bo changer makanisi mbala ya eleki ezali mbala oyo te boti kanano bo pesa chance na président ya seni ya mbala oyo azali ko organiser ba élection oyo elungo bani boti ana mutu na bino teke bato oyo boko voter te boko voter bango nde bako bima ezali ndenge ya kalate nzambi to sila ko changer déjà mokonzi ya mboka ya sika azali na ndenge azali ko memela oyo ya makambo biso tozali ko se préparer yango nazolo ba préparation na bino na ndenge ya kati ya MLC ezokende ndenge nini vraiment na biso na MLC ezokende malamu na koloba mingi na mopanzi na biso neti boye tozobanda ba formation tozalaki nano na mbula eleki avant tokota 2023 tomonaki bongo ba député ya biso ya MLC oyo ya ba mama basangisaki biso ba mama nyonso ya kisasa bien que ba misu pe ba utaki ba intérieur
pour na koyebisa biso ete ba mama ya MLC botelema nzambi sur 500 députés na kati ya parlement biso na MLC tozali se na ba mama misato oyo ezali vraiment insignifiant bazali ko préparer biso ete bino pe bozwa makasi wana lokola biso tozali kuna na parlement bino pe bozwa ba courage wana bino pe bolakisa oyo botanga na bakelasi ya bino ete bokoki kosala misala pona ekolo na biso bolanda biso na mosala eye tozali kosala pe suki wana te balakaki biso ete tokokende lisusu ba formation tomoni bango bazali vraiment bakei na base na bango po bango bazali mingi bazwaki na province na Sidubagi mingi wana ba mama Ani Mobunza ba mama ya biso Caroline Ibemba bakitaki kuna pona ko mobiliser pe ko sensibiliser batu na bango eti basanrole tozali kozela bango tango bakozonga balakaki biso ba formation oyo tokosala na bango elongo pona kofungola biso isusu mayele ya ko se préparer bien pona ba élection ezali koya tozobanga ngote tokobanga soki mokete tokobanga soki mokete parce que to mi biso na MLC biso tozali kobanga te tozomona déjà na gouvernement ya biso tozali na ba ministre mingi te mais tozomona mosala ya ba ministre na biso kuna na gouvernement ezali kolakisa vraiment ete MLC ezali parti ya formation omoni tokei na ba mandataire biso awa toyoki bisika nyamu bisika ebele ete bato mingi bazali na ba détournement kasi toyoki MLCT kuna bazali na idéologie ya Jean-Pierre Bemba oyo alakisi bango musala tomoni mama ya biso Eve bazali badenge azali kotambola na mikili ya poto azali koloba oyo ezali vérité ya mboka ya biso o ezalaki camoufler ba misolo ya biso misusu ezalaki bafuta kabiso ezali kolekana libenga ya bato kasi mama akei kolobela yango lele ezongi ezali kokota na kesi ya leta tozu ministre ya biso misusu Mbungani o azali na santé tomoni azali na makambo ya covid amemi yango malamu tokei pe na kobongisa ba hôpitaux abongisi ba hôpitaux c'est la possibilité oyo gouvernement asili kopesa yi tozui vice ministre ya biso Molipe tozali komona bango kuna ndenge bazali ko na territoire ya biso nyamu ekotaki bisika nyonso awa kaka na Bandundu tozalaki na nyamu oke tokoma ina insécurité ya makasi mais atindi la police bakei batie kimia oyo solution ezwami oyo ezali kolakisa ete MLC na kati ya gouvernement ya union sacrée azali ko travailler azali na respect na mokonzi ya mboka amitiki nzambi biso na MLC tolobaka ete soki baponi yo okei kosala na gouvernement ozali lisusu moto ya MLC te na misala mais okomi moto ya leta bazali ko pratiquer o ezali MLC alakisaki bango partout bazali koleka bazali ko betela bango maboko wana yo moto lobi tolinga pe to mona ngona miso to yo kape na mato ipoto ye ba kezali ya solo makamozolo ba ezali ya solo bazali yike na kati ya MLC oyo bazali ko travailler pe bazali na idéologie ya MLC. Merci Mama Doris Samboka na biso kalate tozo yamba bongo pap nakanisa ko kita na mabele na biso le 31 ya sanza oyo azoya kaka pona ba chrétien catholique te azoya pona biso banso ba chrétien nakanisi MLCP azobongama pona kozala wana mukolo wana pe koyamba pe mon santu pape ndenge azotia makolo na mabele na biso ya Congo mama deo na historique ya mokili soki olandi mokonzi ya biso Jean-Pierre Bemba Gombo ozoyoka déjà Jean-Pierre lingi mokonzi na bino makasi tango yoki Jean-Pierre eza déjà kombo catholique tango ozoyoka Jean-Pierre soki nakanisi isusu na ba année passée na ba 2004 2005 tomonaka mokonzi ya biso akendaka ti epai ya pape ayambaka ye pape ya kala o
oyo biso na MLC tolobaka avec Dieu nous vaincrons. Avec Dieu nous vaincrons ana to tambolaka elongo na bakonzi oyo bazali kokamba bayeyamba. Ndenge moko ngai mama Doris na telemi nazali bongo moko ya choriste na kati ya Saint-Luc. Choriste na kati ya Saint-Luc oyo toyembaka tozaka na messe anglais. Tozali pe ko se préparer anglais. Oui, na messe anglais tozali ko se préparer. Na messe anglais wana est-ce que bato pe bazaka belé? Bato bazala pays francophone. Tozali pays francophone kasi to yambaka ba catholique ebele oyo bayoka kaka anglais. Oyo bayebi lingala te, bayebi français te. Siko messe wana ya bino ya anglais. Bo bandaka yango na ngonga nini? To bandaka yango na ngonga ya 9h, 9h juste. Ti to sukisaka yango na ngonga ya 10h30. Biso tozali pe ko se préparer. Neti mokonzi ya biso cardinal ya mbongo ayebisi biso ete toyeba ko yebisa ba katoliku oyo ezali ko salema lelo il y a au moins 40 ans. Mokonzi ya biso papa Roma atika nano konyata isusu mabele ya RDCT ezali esengo munene zwa libota na yo yaka na po toyebi isusu mokolo nini mokonzi ya Roma akoya lisusu te. Ezali historique lokola biso ba mama tokosangana na mabota na biso na bana biso nyoso toyei bongo na ndolo tokobanda nano na ndolo na les 31 les 31 nano tokotele mabongo na ba boulevard les 31 nano po ye akonyata mabele na biso les 31 les 31 wana tokotele manzela ya boulevard neti biso bato ya Saint-Luc tokokitati ata na 24 na veni 24 wana totelemi pona koyamba ye ndenge mikili misusu esalaka. Parce que partout ye akendaka bayambaka ye bongo. Tomonaki na Arabie Saoudite oyo bazali kutu ba arabe bazali ata na ba chrétien mingi te. Bongo biso na RDC nde tokoyamba ye te. Tokoyamba ye ozala moi catholique. Ozala moi catholique te. Boyeba ete pape premièrement azali pe pays. Pape ndenge azali wana azali lokola président de la République. Okoki pe koya koyamba ye ndenge to yambaka ba président ya bamboka mususu à part kozala neti président ya république azali pe bongo mokonzi ya biso ya katoliko biso ba katoliko tokoya na ndenge ya biso ba katoliko na bilamba ya biso ya mama Maria oyo basili ko salela biso oyo mokonzi ya biso cardinal ya mbongo alobi eti tozala mobiliser toya kolakisa bolingo na ye atiki mosika po ya koya kotala biso na mboka ya RDC esengeli vraiment koyamba ye na milolo les 31 tozali nanu na ndenge ya kolongwa na aéroport ou tina palais de la nation les premiers tozali bongo na misa na ndolo bongo le 2 tozali bongo na stade abengi biso ba jeune quoi biso ba jeune tozala wana po toyebi ete mokili oyo etondi makambo ebele bandeko balingi su kolandela Biblia te tomoni bongo misala ya mabe ekoti makasi na mokili tomoni basi na basi bakomi kobalana mibali na mibali bakomi kobalana ezali malamu soki mokete tokutana na bakonzi ya biso ya ba église ba pesa biso ezali mateya oyo Biblia elakisi biso. Donc ngana question na mingi na orienté yango vers MLC. Bino pe bokozala kuna MLC pona koyamba tata mosantu papa. Tokozanga te. Bon, na yebi penza te avec précision, mais kolandela kaka kombo ya ezali pona moto nyonso. Omoni eloko oyo ezali ndenge papa azali koya ezali pona losambo premièrement. Losambo baboyelaka moto te ndenge moko tosengi na bakonzi ya biso nyonso Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, président Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, AFDC, président ya biso Bahati Lukwebo, biso tozala wana na stade
tomonaka yango na mikili mususu wana ezali azali pona losambo ezali te totia ba divergence na biso kuna mutu nyonso akozala kuna biso na MLC tolobaka avec Dieu nous vaincrons comme moto na nzamba yazali koya na yebi ete avec Dieu nous serons là. Merci, Maman Doris. Tobandi ko poussa na malembe na suka. Motuna nanga ezongi siko na MLC. Na lobby na MLC. Mokonzi Nabino akozala pe candidat. Ah, Maman journaliste. Ndenge tozali sikoyo. Mokonzi abiso Jean-Pierre Bemba azali. Azali na kati ya Union Sacrée. Azali na misala bien que azali na poste te na kati ya gouvernement mais azali wana pona ko lakisa bayi MLC oyo bakenda na gouvernement pona ko travailler. Makambo etali candidature ya président Jean-Pierre Bemba en tout cas toyebi yango ata mukete mais toyebi ete parti et ko sala congrès tozela ngonga ya congrès mokonzi ya biso ye moko akotelema akoluba biso na MLC toyebi ete mokonzi ya biso ayokaka biso et puis oyo asalaka ekendaka na ndenge elongo bani pona makambo ya candidature tokomi nano na étape wana te bato ebele baza kotuna boni moni ape na bato ne ebele o balingaka ye bana Kongo ebele balingaka ye bazali oni mokonzi na biso est-ce que comme yo oza na kati ya surtout Bemba président yango na tuni yo mutuna wana po batuna kabiso balingaka ye bayoka eyano oyo ekobima na kati l'émission. Mama deotika na betelo lisolo beta lisolo na 2018 dynamique Bemba président tango président ya biso Jean-Pierre Bemba telemaki alobi nazali ko soutenir na bino MLC tokei pona ko soutenir o ezali Martin Fayulu biso nyonso tu etake dynamique Bemba président tozala ki wana président ya biso azali wana te kaka pona ko zela kiti ya bokonzi bien que ezali choix na ye na kati ya motema asala ki ete un jour à diriger o ezali RDC mais il y aura le moment tozela biso nyonso tozali kozela mokolo wana ko se prononcer sikoyo alobi na ye nano eloko te tozali nano kozwa ba carte d'électeur azali pe à l'aise azali ko travailler bien na gouvernement na gouvernement azali te ke azali na poste na gouvernement mais azali na bayi MLC bazali na gouvernement azali ko pesa bango ba directive et puis na banzi peke yena mokonzi ya mboka bakutanaka quand même parce que bazali na Union Sacrée mboka ya biso ezali na banyamu bisika ebele c'est sûr azali ko pesa makanisi na ye to ezali te to mona ye kaka azala candidat aloba candidature na ye to tika ye nanu azali na mosala azali ko sala kimia na ye lingi ko loba teke azali na makambo ya ko loba te il y aura le moment qui va parler. Merci Maman Doris. Liloba na ya suka. Liloba ya suka na pesi merci na Seni. Nzambi ngonga ye atiaki pona kozwa o ezali ba karti ekokaki kasi na bolingo ya Seni pona ko linga vraiment moto nyonso tu azwa karti ya ye abakisi o ezali mikolo bongo ya mama ozwaki ngoma mususu madikitela ozwaki ngoma mususu bolembu occasion second degré epesa melio deuxième tour epesa melio mama kolemba te bien que tozali ebele na ba machine kolemba te sacrifier journée na yo kenda kozwa carte po oyeba kopono moto ya longobani nesika oyo elongobani. Merci beaucoup na balandi nyonso ya émission na biso lolaka la mwasi na kati ya Canal King Télé Vérité. Nakanisi ba mama ebele ya MLC moto na moto azui 1+ na elelo po ete toyambaki bongo mama de Doris oyo azali na kati ya dynamique Bemba président
moto na moto azwi mwa 1 plus na ye. Émission na bino eza mpo na bino ba mama tozozela bino mutu na mutu aya ko s'exprimer, mutu na mutu aya ko loba oyo ekosala ke emema ba mama liboso, ba mama botelema botikela ka ba papa te. Oh bazotia biso croque à jambe, oh bazosala bo ezate. Botelema bozala makasi na misala, bozala makasi na ba formation, bozala makasi na makambo nyonso ya ndenge na ndenge na kati ya mboka na biso. Topesi merci mingi na JBK, topesi lisusu merci mingi na équipe technique ya Canal Kin o ezalaki bongo na Pati Sumbu Giputu pe na kamera kuna tozalaki bongo na Freddy Takidi o ngana benga ka les enfants terribles la Canal Kin télévision basala kinyo bolanda biso na bilili ndenge bolandi biso nde tokutani na bino vendredi prochain.